mon papa si que continue culture PIV. Tu es pas au Ezara collège. C'est vrai, bah danseuse bazara qui va neza mosa na bango mais attaque chant, ils avaient pas mi balle. Oui. C'est quoi vous même biso bilenge basi. Basi. Ça lui demande il y a bateau yo bazo comme ngai na ba mel. Bon, quoi ça peut bongo mais otali pe baninga basusu. Mon papa ngo comme okende utite. On a so doti kami ba mi bali moi ezate. Non, so na bina tala baninga donc c'est que Nathalie bato na retard. Puisque déjà il y a nanga bozi. Awano yema bana basi. Le lot otika na ba danseur oyo ka makasi abo. Pour so tali josa. Na sina le kaki déjà. O le ki déjà. Mais qui c'était beaucoup tana pe bo sangana to sangana biso me fali ba ketango to bina ona na oganye. Mais c'est Google obi ya o le ka vieux josa. Oh, vieux mon ko saloba ki on déjà. Et ça défi hein. Te vieux mon saloba ki on bi wase ko lekinga ka poisa plus jeune. Otangi ba tolokola ba defao. Ba chimita. Ozuvi na biso nyoka longo muta mashakado. Ozu alempe la bourron pela. Ah, na ibite so na bosani. So on peut ko faire zobina très bien. Nani? Ko fait le Teming na bino soto boza olanda biso boza ebele baiki boso boetando eke na bino mpona kolanda la radio télévision nationale congolaise bongo ntongo ya lelo nasi koyamba alanga nzembo c'est grave moko ya bongo lelo boye baobenga ye monsieur Google mais lelo tosi koyamba ye c'est vrai asali bapalaki ebele uta ya bandi tétagramme pauvrement bonjour monsieur sponsor signature yonani et après faux moto. Que demande le peuple? Mémoire en Zambé, Adam et Ève. Bon, lelo, vous allez, I love you. Alors, na pourquoi lelo, tosi koyamba lingomba ya culture PIV, et longo na Félix Wazé kwa moko bongo. Na yende tokobeta masolo pe tokolobela mingi palaki ya I love you. Bonjour Félix Wazé. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, ça va.
ba album onyoso na tangi abo source d'inspiration ofandika abo au télégramme. Bonjour messieurs, signature Lelo boy I love you. Oui, donc depuis tétragramme Tilelo ils allaient d'abord observation artiste aza s'inspirer pena oazo monde même invention mingi na mokili salama na observation moni besoin observer que besoin na molunge ti mutu moko moniteur faut moi climatiseur bolé musuna to banana climatiseur te bobana na ventilateur si bon moni ventilateur c'est compliqué donc c'est l'observation. Il y a communauté, il y a peuple congolais, africain et puis il y a monde. On est sur le canal qui les a inspirés et puis bon ça tout le matin il y a autant la Bible pour la inspiration il y a comme mingi voilà mais d'abord pour nous facilement maloba na mikomi saka avocat il y a bateau ndeti baza na mongongo te il y a bateau bakota na bango studio te on a encore avocat na bango na comme avocat na bango so comme avocat na bango mona malobezo ya ngo facilement on peut définir na bolingo d'après yo amour love mapendo to bengo na minoko nyonso to wana d'après Félix Wazeko kolinga ezali ko souhaiter pasi ya moto azali boso na ote kuluka nini na ko sala po ayoka plaisir et puis ko tchaye vraiment à l'aise et puis kolinga ezali eloko oyo ba décrétaka yango te c'est-à-dire ça lokola mobeko te ke banda lelo motu boye akomi mwasi ya motu boye banda lelo ebimi na assemblée te yango ekobima na assemblée te ekobima na conseil des ministres te fo ezala eloko outi na motema ya motu wana omona ezalaka mpasi mingi te voilà bakolinga ngo ndeti ezalaka kala wana bazolinganisa bato na bafamille mais simba nango mpe bana babotama pe te oui mais mwana soki abotami mwana akobotama mpe na viole donc bana mosusu babotama wana mpe donc yango mpe na volonté pena yaboya bango babana te bazakaka bana mais omoni eza volonté pena ya mwasi te voilà non il faut kolinga motu uta na motema yango moko vraiment eloko na koyebisa yo mokolo kozwa pena moto asali définition ya bolingo yebaka aza moto alokuta on définir yango ezala te donc I love you album of music sika boye oui. Donc ça n'a rien à voir na bolingo wana ozolobela biso ezali bolingo oyo par exemple papa kozala nango na bana bolingo oyo bana basi mibale bakozala nango po baza bami comme bagarçon bapapa na misala bana classe ezali forcément bolingo ya mwasi na mobali te voilà donc attirance moko ezalaka na kata classe bana baza par exemple boza 35 mais esalami ke okomi na meilleur ami motu moko boye moi je me rappelle nazaka na mi moko boye malheureusement lelo azaka sute Raoul Dongala mokolo ya liboso tokutanaka tongo tobunda edi rencontre na biso ezalaki nde fale tobunda mais tellement bapekisaki biso tobunda te okomi bami voilà donc amitié koyebana na bandenge ebele Adam et Ève wana ezalaki avant dernier album oui, I Love You Adam na Eva bon siko l'espace ya combien de temps non ça dit que omoni biso baartiste inspiration na biso kotia yango na ntango te moni ntango neti mikolo ofimbo ebimi mais ezali kaka bonus ya I Love You c'est-à-dire que tomona yango meme epai ya bapaster bapaster ya minene basala baconvention lelo akosala convention ateyi bato bino okanisi mate esili mais soki na butu azwi makanisi mosusu lobi l'église aloba mikolo nateyaki déjà na convention mais eza te to culte eza te non c'est-à-dire que biso mpe nga mpe nazo raisonner bongo nakobimisa album sikoyo mais soki une semaine après na s'inspirer vraiment bien koleka oyo na otobimisa je pense que ezokoempêche nga te public ekuta aza na posa baverbe aa na posa azelaka bane ebele te aa na posa nini mosu elingi ebima susu ebima na toka na so ezala ndenge nini voilà osala yango par rapport ya ezala gagne mpe na yo ou bien mpo osepelisa public parce que lelo boye musique ekoma business oui musique ezali business moni soko moni ti lelo boye tozosolola komona nga parce que effectivement eza gagne pain mais il faut zala avant tout souci ya plaisir ya public moni napesa exemple moko boye bon moni mampuya okobeta na stade mais excusez biso bato bazalaka à 5 mais caché na yo yango 2 millions osepela te caché venisa bien donc mosu ali bien mais bon stade vide boye vraiment nete beta vraiment tona bezobeta je pense que donc tosala mosala mingimingi mpona mbongo te moni
Muto yambi lelo ata soki un jour ba Mathieu Mobindi zo ba pesi nga chance na ko malokola bango na balobetaka musique kaka mon hérité ko la tiki na ko beta musique parce que na komi millionnaire to milliardaire d'ailleurs kutu na ba ninga mingi ba koma ba ministre le musomo na moshia ndeni to ko ça l'ensemble était habité par nous au ka tsanga ba répétition pam ma frère za ka musicien na lingi ba politique té na lingi ba engagement na tipo engagement où ils ont engagé déjà 24 heures sur 24. Et les lobes, ils sont dans genre et musique aux obètes. Oui. Ils allaient d'abord musique éducative. On y a un souci mingi. On y moi si le col a les est respectable, respecté. Ma maman, ma papa, ma boti biso, bana auto ça na bango lelo. Bako connaître musique ni. Moi l'habité ko ça ndeti ngai. Ma fona bete la bango musique. Vous êtes d'accord que la musique mosusu oyo quand on a banaté donc la ligne de musique éducative musique à message ça dit que il faut que même générique et culturel pays vie à tout monde va toujours bien en ligne ni ça attention à maloba oyo kaka toujours nazo lexa message parce que mboko na biso ke ndeli boso kaka soki to bandi ko linga ba message wana hein tous la danse ba couturier ba danse ba couturier singe kotanato voilà mon verbe ani laxini non tous encourager misala maboko moni pourquoi pas animateur to ba animateur ba yembela par exemple ba journaliste ozomona les clips lenga zaliona mikolo fa loka mata dans ce moment boye ya ba cameraman pourquoi faut ça la kaka ils solo mo boye on dirait ça moi ambigu on dirait parce que musique na biso foye bango bato bazolanda biso esalamaka na biloko mibale ba danse na biso na omingi to yembaka ezalaka rapport na ba relation moi na mobali pesa na rapport na bitumba sikongana na kimaka biloko na mibale na bitumba na ba relation wana omona malobe zo facilement ba danse besoin facile neti film c'est vrai qu'ils allaient bitumba mais ils allaient na ndenge ya sanction punition soko ko dresser moi bien que les sala masu na école te ba pekisa kutu même ba parents musu balo bana bazaba angelu mo obeta bango zate ya solo fidèles téléspectateurs na banza to déguster siko album I Love You to zui entraînant ya ba chanteur na simande to zo rumba I Love You mais to landana mo to kutan
penda nani yo mume zolange tembo kunanga I love you. Pito Lukaya Kale Gourmand Ndambo yokomisa ngai mobimba pito butu ya lelo pesa visa ya ndoto na yo nalota yo mon bébé nalota yo nalota yo nalota yo nalota yo nalota yo nalota yo nazalaki ndambo yo nde okomisa ngai mobimba pito tunazeka luzeka tunasime yo musindondo butu ya lelo pesa ngai ndoto adimi bolingo na ngai eleki mbangu nakomi kosala bafote ya circulation mingi radar pezotika ngai te bacontrevention bibi yangu ilashi fura yangu pito 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 lukaya pito 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 lukaya bolingo na yo lengi yo bolingo na yo kitoko tro bolingo na yo lengi ku pito lukaya temperature bolingo na ngai ya matina 40 degré ya kama koti ya thermomètre kokamwe atambula delisha 40 jours 40 nuits chacha dembela Chop. Alors balobi Karsili Luzubu yemba pona mama Nicole Dimbambo kitoko asepela pona Freddy kitoko asepela pona Eric Gbanye Mobali asepela pona Jean Kikita Sainte asepela ouais. Nifanye nini mame nifanye nini pito lukaya na kuwa kiwelewele juu ya mapendo Mese Google Edith Kilanda moko fali mabakala nifanye nini juu ya mapendo ya pito lukaya ouais. Alors Dali Yemba on a excellence Jacques Mbado asepela on a excellence Obebi Naku asepela ouais in pito na linga bolingo ya solo ya eterete koboya ngai te na zara mwasi na yo kosala lofunu te na koya kokufa pamba mpona yo kosala lofunu te kolanda oyo ezoloba mate okoya koboyanga pamba okoya koboyanga pamba elani
Albert Koyena, ingénieur Jacques Roger Mouzinga, Alex Mfomunsi, in. Moto asalaki feu rouge, ye moko pe atelemaka na feu rouge. Nzambe ye moko pe atosaka mibeko apesa bato. Irene Lukaya Ilashi, Mama Mapasa, Yanabil Nanayel, Bananaye. Nazala kindambo, Yone okomisa ngai mobimba pito. Kutu ya lelo pesa ngai ndoto adimi, nalota pito. Nalota yo, nalota yo, na yo. Nalota yo, nalota yo, nalota yo. Nazala kindambo, Yone okomisa ngai mobimba pito. Nazala kindambo, Mama Nicole Dibambo. Yone okomisa ngai mobimba pito. Nazala kindambo, Mathieu Mobindi. Yone okomisa ngai mobimba pito. Nazala kindambo, Yone okomisa ngai mobimba pito. Nazala kindambo, Yone okomisa ngai mobimba pito. Butu ya lelo pesa ngai ndoto adimi, nalota pito. Nalota yo, nalota yo, nalota yo. Nalota yo, nalota yo, nalota yo. Bibi yangu ilashi, fura yangu pito. Pito, 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 Lukaya. In God we trust forever. Pito, 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 Lukaya. Rachidi Koupa. Pito, 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 Lukaya. Félix Ozekwa, oui. Toto Landa Boy, I love you. On peut pas si que continue culture pays vie. Tu es pas au Ezara collège. C'est vrai, bah danseuse bazara qui va niza mosa na bango mais attaque chant, ezali ka ba mi bal. Oui. Si ko bo memeli biso bilenge basi. Basi. Ezali demande ya bato yo bazo komela ngai na ba mail. Topé bon, ko ça peut bongo mais otali pe baninga basusu. Mon pepango comment okende utite. Non, si on a bien la baninga donc c'est que Nathalie va tourner en retard. Puisque déjà il y a un bozi, avant il y a un basi. Papa n'a pas taboulé, ça déjà un basi. Donc on a bien que même dans mais à l'époque pendant sa musique même non ça déjà musique. On a ça là déjà dans taboulé. Oui, banana Félix Ozekwa c'est ça. Bongote, escrafté. Tango bima ki wana bateta gram alors bango abozi si baleka na kate. Non. Papa bozi za tilelo. Pia zo mabika na bana basi. Donc ngai natalaki musique oyo nazobeta par rapport ya bato yo bazo komelanga na mail. Bosala yango na Ozekwa Felix@yahoo.fr. Ou pa linga benga ngai na pesa numéro na ngai. Donc, au sali bon, bateau à Moussika Baïbi ne basala. Mais au sali 0 99 33 9 84. Voilà. Alors, on dit Batouana, surtout on a passé le numéro de téléphone beaucoup mais on a WhatsApp. Bah on est dans bon sa musique. Puisque bah on est dans web ça va ou ça ne va pas. L'ingo ça la boue. Dans un moment sous garçon moi comme l'anga mail à l'objet présent banze mon nom va titre la en français. Je m'en. Oh mercurochrome. Je m'en. On a parlé de femmes. Au bon amour, tu as titre monsieur Atana Lingala. Mon hôtel bon. Mon, ça va défouler monsieur Otanga. Vous avez ma commune surtout il faut qu'il n'ait pas français. On dit conseil en Ningwana. Ils ont coûté rien, mais quelque part ils ont reçu na mon oko yo le barapinga. Tu vas comment comprendre le titre là. T'as été film. Mon, et so bimina baraba le kini motuf. Al sera ebi film té, na ebité. Peut-être sera jouer mon mingi na obosa na komona. Vraiment. Il faut que qui film bosso que ça ni. Ok, na pala kiyoyo album I Love You, ba thème ni no exploiter mingi. Oui. Tu sentir déjà que aboisa bolingo. Mingi eza bolingo. Mais ndenge na utoloba, to zo ngo mingi na bolingo oya mwasi na mobilité. Moni. Na lobi bolingo zali charge oyo soko pesi moto amema. Yo peut faut sali saina ko kumba yango. Vous comprenez ça sa phrase yango? Yama passe ya te. Bolingo.
bolingo ezali charge oyo Oui. soki opesi moninga amema donc il faut salisa ye mpe na kokumba yango neti baparent babokoli biso bazosalisa biso te neti nga papa na ngai na mama na ngai na papa na ngai te mwana nalingaka yo c'est-à-dire mo wana azomona neti azokabaki tata na ye mpo loba na mwana na yo ma fille je t'aime beaucoup loba bino mama nzambe asali mikolo oyo bino ndenge toloba facilement mona o ma fille mon fils je t'aime bona bo mais baparent oyo ya biso dazo bakutu donc nayebi te so nani nayokango te te mwana na ngai nalingako mingi mais sikoyo or ntango ozoloba na mutu olingaka ye elingo bateke balingaka biso te mais baza koloba yango te biso tolobi fo kolobaka yango parce que ntango mwana okóma na esika oyo bazopesa ele mosu eloko mabe akanisi bajeteme ya mama aboya eloko wana c'est-à-dire que charge wana ozoyede na kokumba yango mpo ozoyebisa ye voilà exemple neti mwasi na mobali balingani sikoyo kaka moko moto abengaka moninga donc ozoyede mosusu wana kokumba charge te amwa neti ke alors que le mosusu olingaka ye mpe mingi mais ozobosana ke charge oyo opesaki motu fo osalisa ye mpe na ba SMS osalisa ye mpe na mwa quelque chose voilà. Joane, chamavu, minabona bakanga kitoko, asadaga, bo desinfecta kama benangai, na mugango. Kina bolingo pe balelaka. Isemo pema wakoso na koseka nyoso bolingo. Nokola moto belaki kosoko na love na babisu na dinde wasine kuna kipwe mefasa muwes na nekaboy oyenjutu kana wana sana ki wapie manane biasu Bolingo fasaka bubule nya Bolingo fasaka basusi nyoso ya vi nera bumu chani scram kalo pinyante Bolingo fasaka ipoka puka Bolingo fasaka basusi nyoso ya vi jamais le koko pata susa moto aboya kiyo Bolingo ya dide yango nezo efase Merci chérie comme on a eu l'ongoli souci nazala kinango WhatsApp Ido Rossi Nani Luana Esio ouais Chérie zoto sentime lengi netoka na ngai Ido Rossi lobako soki okanaka ngai Najikuti kaka pona Dido Witalofe kaka pona Wesi Yesi na langwe bolingo ya Dido WhatsApp Yole mona yo prometa que na déjà nazo délibéré et kokota paradis bizanga ya nazoki na koza ashna masad moi jamais souka le livre acheté kalina calculateur na kebo mona impliqué kana no bitro ma laisse no simisi ma yo musindo ya kozondisa isio kono tika na ipalani Asi barusi lida ilunga ya gochongisa ngoyo Natikali kaka moto Zoto kaka poso WhatsApp Yoka mwana moninga ta mwama wandenge ye ya lelaka yo Marlène bien chuna yo L'alphabet français combien de lettres 26 Maïna fona ba lettre oyo A N O U R Amour La
nazikuti kaka bona dido Uitalove kaka bona wesi Esina langwe bolingo ya dido Wata Nalobaka na komengo jamais Soki na bengi yo benga ngambu Me moteme soko kate Soki na benga sena kocha Santima zoti nangana Luka Leticia Kabemba Yoza wapi yaka Jolie nzingula Otetanga buma faiblesse yaka Zeka luzeka Otetanga siline koko na yoka de Baby baby Nazolana ife diba Serious day Susi nanga luki mina lega Impératrice ou le film moleka De technimatisé Anecdote maye Nazenge bolingo miso yetelinga eza miso ya biente Na banga kaka chéri yo sabote bolingo yo wesi Bolingo ngo ezonga Ata pona mango te Bolingo ngo ezonga Ata pona ngana yo Monsieur Google Wiso Miguel Aleli Jadidie bongi boazonga Dido tangisinga maya miso na bolingo na yo wesi Soki maya miso ezalaki makila nde ozanginga Mama Alinga wakide mwana wa yembi Yelanga pasona mela la kufa na ngai Hola Encore She's a lover Nazenge bolingo miso yetelinga eza miso ya biente Na banga kaka chéri yo sabote bolingo yo wesi Bolingo ngo ezonga Ata pona mbango te Bolingo ngo ezonga Ata pona ngana yo Monsieur Google Wiso Miguel Aleli Jadidie bongi boazonga Dida tangisinga maya miso na bolingo na yo wesi Soki maya miso ezalaki makila nde ozanginga Nazikuti kaka bona dido Kaka bona dido Uitalove kaka bona wesi Esina langwe bolingo ya dido Wata Google Mokonzi Chéri nzoto sentimelengi Google Chéri nzoto sentimelengi nzeti okana ngai Présence na yo lokola eloko ebungaki monani Soki namoni yo lokola nazwi mwa chweke Didoro esina préféraka kobenga yo WhatsApp C'est ça Paul Lwemba Dido ya ngai na yo bolingo Dido ya ngai na yo netoka na ngai Eske defo moko eza oyekoki kobikisa moto na mituni ye Kalite nini eza oyekoki kogene bato Nazikuti kaka bona dido Uitalove kaka bona dido Uitalove kaka bona wesi Esina langwe bolingo ya dido Wata Chera Basilwa Nazikuti kaka bona dido Kaka bona shize Uitalove kaka bona wesi Chanti Diambo Esina langwe bolingo ya dido Wata Alors, nabanza boyoki, doza na ba verbe aboy, et o lekilanga miso na comprendre te. Alors, na ba composition na yo place Afrique otango wapi? Afrique ils ont la place monene. Boni parce que omoni ba artiste mingi par exemple kufa na poto. Mais na sala alem so hommage mais tant que la kufi pour na bi bazali d'origine africaine. Na sali par exemple hommage na ye. Omoni to dans un bon terme na artiste mingi il y a Afrique hein o peut-être na tanga ba kombote o mutu so ibali na mutu akomisa ngo ko ndeti likamo munene ngonga na yebi Alpha Blondy biso tout ebi na biso ye na oyo ka musique na yo bien to yeba lipe na boy moni ça va Alpha ça va boy na boy mbali boso na ba na yebi na TV mais ba tumse comment le passeport donc moi écoute beaucoup réalité on est bien na nani vraiment
Alors, biso tout est bien absolument. Non, j'aime beaucoup les Africains. Linga appelle Afrique mingi. Mais malheureusement, mingi to lingi Afrique, to lingi au Afrique ils ont fait sa biso, mais to lingi africain. Ça dit que tous allons content. Les tout musu na kati ya Congo les lois se pela au Congo ils ont fait ça. Mais est-ce que lingi ba congolais? Voilà, c'est ça, on a posé des interrogations. Mais tant que makambo et salami par exemple dans les pays arabes, moni, tant que makambo comportement et salami par exemple, aux hommes on a que Ben Ali et salami vient qui battent balingiété, na Tunisie. Et puis c'est que non, tu lingi pesa la bombe par exemple n'amboka boy, quand comme n'amboka Kadhafi. Non, jour on a, j'ai eu des larmes. À Tunisie donc à que son la Tunisie ba libyen. Bon, va tout bien te. Avec ces mercenaires, il y a un mot comme super bon, ma peuple naï. Il y a un lobby finalement. Je sais pas, il y a un bon pétrole en il y a Afrique, mais est-ce que l'inga qui vraiment libyen? Pour muto a lingi bato bon, on t'a dit que non, abalinga soulte, ça va regretter en akena naï. Quand tu quand ça n'est on a été. Et ça n'est pas moi sinon bali. Ce qui moi ça boyo. Tika qui nous comparer nan. Ah qui nous comparer l'inga na muto musu. L'accès na muto muto ko linga été. Total. Hein? Comparé même si vous avez comparé, moi, on comprend que non. La comparaison n'est pas raison. Mais à comparer parce que ceux qui mettent aux alliés de l'eau, aux Kambamboka, les gars na Mboko, na autour de la Libye, au moment que le peuple a l'ingioté, il fallait se retirer. D'ailleurs, Makambo, comme ça, la Libye, on a regretté déjà Kadhafi. Donc, ce qui est tantôt, on a osé na Chipoy. Vraiment, vous avez raison. Mais moi, je n'ai pas tout le temps. Pour le Bénin, parce que dans mon il y a plus de 12 albums, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une collaboration, on a mis ici à à terre, les bandes d'Afrique, c'est ça là? Oui, donc, on a mis l'écoute. On a travaillé dans Bango. On a travaillé dans Bango, mais on a compté une collaboration, on a sali la musique na biso à Congo. L'artiste mi balé à Liboso, Basimba Kingai. Ezali Madilu système na Papa Wemba. Premier album Tétragramme na photo wana zaki na kati inconnu. Merci wango ba vie na ko cha photo na bino ya bicha. Vraiment merci mingi à mes vieux. D'abord na Papa Wemba lelo Madilu azalité na opesa merci wana na bato ba ibaki. Vraiment zaki généreux côté wana y a pas de problème. Non, il y a pas de problème. Mokola oyo makudu na studio alobi nanga abi nanga bibi. Omoni parti opesa nga pona yimba wana. C'est la même chose, on n'a pas l'album Mobimba. L'album Mobimba. Alors, tant on s'est featuring na Bango, la saline Bozi Boziana, la saline Bakulu Tunangaiba, le Kassa Yambongo, la travaillé na Chimita El Diego, donc Dali Kimoko, mais aussi la featuring par exemple, na Bozi Boziana, et comme on a Taboulay. T'as pas Taboulay, ça n'a pas featuring. Donc, et puis là-bas, on a bassi. Mais la mission africaine, on pense à des. Non, la mission africaine, on a pensé à Yango. Parce que vous avez un modèle, on va souvent avoir une chorégraphie à ma casse. La chorégraphie, bon. Donc, si on a moi, Nicolas, Nigérien, on va soumat. Vraiment, on a oui, ça. Ah oui, ça, ça sous bien. Mais à ça, les locaux, bien, tu imiter. Bon, on a un kalongo. Na lengeni. Na na featuring. Les autres, tu sais, il y a des danseurs au cas makasi à bout. Pour ce que tu ça. Na sina leka déjà. On le qui déjà. Mais effectivement, beaucoup t'en a peu, beau sangana. Tu vois sangana biso mais faut pas que tant to bina on a gagné. Bon, moto à concours. Faut ça concours. Et l'autre boss on a featuring, faut ça d'abord. Ouais. Message bossa nango mais faut ça la lutte entre muninga bossa na featuring. Popo bimisa bossa nango. Voilà, on a mis que non, la featuring, on a fait yemba, vraiment, par exemple, on a fait on a fait fali. Fali pas bien, on pouvait vivre. Nous avons fait que nous avons la question Kundulu. Alors, on va Kundulu, nous comprendre que non, vieux pas d'âge. Voilà, featuring, c'est d'abord affrontement. Voilà. D'accord? Il y a solo, dans le bataille, tout ça, solo, moqué, musique, mais kaibele. Tout ça, il y a culture à pays, tout ça, le sou d'Enzembo, bon, tout côté,
ya solo katika yene vinagezalaki ya noir et blanc yo nokomisa yango en couleur yo nde ozongisela ngai rezo Parfois bolingo eza are ya kofaire quoi ke olingaka moninga mingi ndenge ngai nalinga yo eza na ndoi te kokoma medeceza kobela bamaladi nyonso te mpo yolinga bien eza te yolingalinga mingi bai balingalinga bazosala kaka bafote baye balingalinga katika yene mama katika yene mama ya boboto motobolinga boya kakomona boye na pasi ya papa Victor Ngoyi katika yene mama ya boboto motobolinga boya kakomona boye na pasi esi otumbi ngai na moto ya bolingo na yo ye putulu etikali babwaka na ngomba ya Rwenzori naboyi bato mosusu bamona pasi na ngai ye moto abosanaka ye moto asala ye bolamu kasi oyo asala ye mabe te motuka bazotindika lelo ebimaka bongo te na izine pire azalaka te pire akoma pirate losambo esili obosani koloba awa otondi obosani na yo merci Angelesa mangai wabikatika yende mama na Monica Oga Vicky Christiana Katia Angela Natasha Spencer Moni Chris esi otumbi ngai na moto ya bolingo na yo ye putulu etikali babwaka na ngomba ya Rwenzori ndenge nalinga yo ye eza na ndoi te katika yene mama katika yene mama ya boboto motobolinga boya kakomona boye na pasi
ezobombana tina tango mbeli ezobangisa lisusu te nzoto ya moto enga etumbwe nazwai ya kolinga bato balinga ngai te alinga biler lutelo yende alingaka ngai dret carolage awechi yende alingaka ngai yolobaki na ngai nalelaka te yo moko okosoki mpe na ngai lelo maya miso na matama wapi yo po pangusango Jean Calvin Boisseau de mon cœur I love you oh JC likama ezo ya mama moto te azobomana tina tango mbeli ezobangisa lisusu te nzoto ya moto enga etumbwe nazwai Google ya kolinga bato balinga ngai te Christelle Tatimi yende alingaka ngai Mathieu Mobiti yende alingaka ngai yolobaki na ngai nalelaka te yo moko okosoki mpe na ngai lelo maya miso na matama wapi yo po pangusango Jean Calvin Boisseau de mon cœur I love you oh JC likama ezo ya mama moto te azobomana tango mbeli ezobangisa lisusu te nzoto ya moto Obengana kolia nani alambi Obengana kolia nani alambi Obengana kolia nani alambi Obengana kolia nani alambi Alors ndenge koma kaka Adonis Mayalos Eric Kwenye Mobali Gingoya Kuluto Tête Campion ndenge koma kaka boye Kams Kisungwa okobenga moninga bolia boyo nga naliaka eloko wana te tolia chou-fleur o naliaka te mayebo mbembe ekoma na bato mosusu kutu baliaka Thompson te ela soki omoni moto akomi koboya kolia eloko oyo nzambe asala seke balambelaka ye yango mabe yango wana papa pesa mbongo basi yo bayebi bakende wenze balambela yo ouais Chéri pesa mbongo na kende wenze papa pesa mbongo na lambela yo Chéri pesa mbongo na kende wenze Jacob pesa mbongo na lambela yo Mwesa furaha mapendo ni masikilizano usipatie shetani nafasi Jean Calvin usipatie shetani Monsieur Google na Didier Okito Belinda Samba na Dushka Moda Mami wapiango Jean Calvin Mweso motema na nga ekoti molili sabu tamfumu yelanga zalumeti mabuji tosta fuye bolingo langa Eza normal dans le bongo Obengana kolia nani alambi 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 Ezeve Queen Mader alambeli mokonzi Suza Merafo alambeli Diamantino
Brigitte Motobi Salambelize Kaluse. In God we trust forever. Soki olambelinga ye kobosana kate. Mama ipona sokola maboko avana liai. Lumbuki mwasi moko kila munu wena zola na siki mbutwe. Mbole uzolela musika sika wa bantu. Bantu di banzona banzolele hey. Loku wanga wa motema wanga wa bolingo. Giime ngale popwe tempa bibe nga papa love. Solange Batella sou. Na sepeli papa na bien boisson papi subuka David ma vivana il est ma mère il est ma table sa militaire na mazé et dans mon cas ya fredi baboki na lokondo koko kamela chic fala Sepeli papa na gemwaso papi subuka David ma vivana voilà il est ma belle il est ma table sa militaire na mazé et le bouka ya beli baboki na lokondo koko kamela chifala In God we trust forever. Mama Alinga Sepeli. Balobi Mama Nicole Limbambo pe a Sepeli. Kamski Sungwa a Sepeli ayi. Ouais. Obenginga na koliana ni alambi. Moniere Silva Ketia lambi. yenda lambi Colette Mampouya de alambi. yenda lambi Sandrine Mampouya de alambi. yenda lambi Céline Kibonge marché alambi. yenda lambi Obenginga na koliana ni alambi. obenga na koliana ni alambi seka luseka Obenga na koliana ni alambi. Jise protection Obenga na koliana ni alambi. Jean Calvin Obenga na koliana ni alambi. Obenginga na koliana ni alambi. Tati Lufuto nde alambi. yenda lambi In God we trust forever. yenda lambi Soki balambeli yo kozalaka presse ya kolia te. yenda lambi Tuna nanu ata moto alambi. yenda lambi Ngoya kolia biloko enemi na yo alambi. yenda lambi In ngoye Obenginga na kolia nani alambi. Mama Nicole di Bambo alambi. yenda lambi Kati Lufuto nde alambi. yenda lambi Dolores Kitete nde alambi. yenda lambi Fifi Siwa nde alambi. yenda lambi Obenginga na kolia nani alambi. Obenginga na kolia nani alambi. oh prince maro Obenginga na kolia nani alambi. eba mangushe Obenginga na kolia nani alambi. ale tondo sengo Obenginga na kolia nani alambi. Ouais. esolo wana touti kolanda bongo musique culture pays bandeko nyonso boti ozwa biso ncour tozali
na alanga nzembo akenda sango moko bongo loba benga monsieur Kouké Félix Bazekwa esclave nga c'est permis na esclave. Merci beaucoup. Pourquoi on est esclave? Sagesse grave. Ah, ok. Voilà. Tout koba. Oui. Alors on profite de la sagesse na moko malelo parce que Miko eleki tout le monde va consultation président Salaki Ayambi banganga nzambe ba journaliste ba politique mais ba musicien on les ka quitter. Yamba ibinodi. Bon non ba mbi bisoté. Non le facilité. Tango to mo bani ekide. Nzokande bino lelo boye bo beta su musique na potote. Nto beta na potote. Kambo eza solo ya ba combattant. Oui. Oh, poser un message très important. Beaucoup fan d'appel bon mo konza ekolo botalisi tala ba piste solution biso do monende ba lobe la rabiso kuna. Mais okati ya bino bolingo ezate. Mwana bendana. Siko nani okoloba na komba baninga. Omoni soko za na bana neti biso ba artiste tout ça combien to sala fierté en beaucoup. On a évité neti 30. Bon, attends 30 wana. Bana peut va obota ma sikabo. Ba Fabregas, ba Depli. Ba na kata 30 wana. Na kata 30 wana déjà. So ngal na lo baboy. So yo za na bana 30. Rentrée de classe. Donc sikoyo pour sommer la bango ba ketch, il faut bango nyoso 30 baya. Ata soko ya na bango ya le bi bon. Papa, rentrer yango to na besa ba ketch ba non. Na oki bien te benga faire le fo batikali wana. Donc mutu mo ka ko lo bana e ko kinango. Et puis la réalité au solo wana ezali au présence ko ignorer te. Moi je pense que pour un dialogue on a surtout se préparer qui personnellement nous avons se préparer pour na makambo belé on a voyé bisa mokonzi. Voilà. Donc soit ya babiso ça va. Mais bato bazo ça la programme na ye ya koyamba bato babosa na artiste était parce que mokonzi ye moko tant basala ki campagne na ye na 2011 abosa na ki bisote. Moni tozana mokonzi o azo bosa na couche moko sociale ya mboka te. Voilà. Tala dernièrement to betela mama mokonzi na Goma. Mais namoni na ba comédien bien que ça y est comme musique ça dit que ils a couple moko balingo bossa na mutu tina kati Congo. Voilà. Donc bato ba ça la programme na ye vraiment ba tcha ba musicien na kati wana. Et puis netio mutu yambi. Moni naza économiste. Donc à part ma musique lemso na ko pesa pe ma formule moko bien. Moni. Voilà. Donc mais qui nous fait ça ba kan sa te que c'est ministre bati lo ko bot. Pour enda simbi économique. Mais soka yambi ngai po ngai sibos kizinga ba ministre ndena aka na biro na binote po na bi ke bana ba problème belé donc ngala linga ko se mixer na makam na bango te et puis musicien ko za na mandiante omoni normalement ministre soka linga soutenir miso ba musicien fa bongisa loko na ye moko abengisi biso ezali te ke deti tuzanga na ministre moko asala nga plaisir au sakanate Richard Mouyej Manguez Mans. Donc, avant de venir mon téléphone à Bino, on a un jour tel. Dans ce moment, on a imité Fanae. Mais non, on a été. Après ce jour, à Mbio, Jean-Paul Nemoyato, Yemoko a Bengio, Vitalina Yambayo. Mais c'est comme ça. Alors, ce matin, vous avez un Benga Bango. Voilà. Donc, il y a le la SMS ensemble. Il y a solo un batali. Na banda mbalo autour de kaba générique parce que depuis une combat culturelle pays mingi na bangwaso. Alors tu découvrir esclave na bagana na ba spectacle à la viso et on les kana boni boni tozongeli culturelle pays vite côté na vino. Chiluba Jimukunanga, Kikongo, Munu Gazolange, that's why I live in a Gubenda, Gugala Linga Bogana, Congo, I love you, I love you, you my love, I love you, mama, oh, Sidi tika kolela. Oh, Sidi tika kolela. Elodie, la bella bana mate bella na makoso.
Kesungu mubiala Akababo kebana kugele yoko sokagato Sena Kosantrika mabeka la lumi Sherane basino Didier Masaya Sheri bone bokele Nasana kotika li papa nadako Sena C'est Google qui parle. Danger. Mari barali kula malfuga dalingi serrejoya. Pétrole. Barali kula malfuga dalingi serrejoya. Pétrole sili. De les anges. Babola oh, babola. Babola mama, babola. Babola oh, babola. Babola mama, babola. Babole bongana moto. Mote bongana babola. Mwata bongana moto. Love bongana biso. Chéri pesa biso. C'est Google, ya pesa biso. Kande zubute ya pesa biso. Oya kode biegala pesa biso. Ale brrr ya lubro lolo. Babole bongana moto. Mote bongana babola. Mwata bongana moto. Love bongana biso. Chéri pesa biso. Nikolala na woya pesa biso. Woya matema ya kaba pesa biso. Biye kolo bije babi makubi mpo. Netu sumani akibiko biso. Balobina bakisa maye. Oh maye, bakisa mai motier. Oh maye, bakisa mai motier. Oh maye, bakisa mai motier. Bakisa mai moke. Oh maye, bakisa mai moke. Oh maye, bakisa mai moke.
soi. Balobi na bakisa maye. Oh my, bakisa mai moke. Oh my, bakisa mai moke. Oh my, bakisa mai moke. Tote kolanda bongo mabina mboka na biso ezalaka na za écouter mais bien que Monsieur Google obi ya oleka vieux Jossard oh vieille mon ça loba qui ont déjà eza défi hein te vieille mon ça loba qui ont biwa c'est quoi les kinga ka poisa plus jeune mais so bati biso âge moko non un problème pour yé donc azali parmi ba grand mboka na biso otangi ba tolokola ba defao ba chimita ozuvie na biso nyoka long muta mashakado ozu alempe la buron pela na ibite so na bosani so na ko faire zobina très bien nani ko faire le comme DJ na nenga théâtre so na nenga théâtre ça na nenga solo tete wana babina na bambali osombo bambali osombo banani wana voilà ça va. Alors, nous avons dans ce et c'est les seigneurs binonions se besoin d'abisso. On a profité de l'occasion là de bouton de la maman Clara, Madame Clara, il y a Sikola Tsanga Confection Elou, 9e relimité. Merci Nadodina Nectorio, merci na Kofi Mangomé de Melin, Emmanuel Kianda Kolomabele, Blancoso Enoch Fomoto. Merci pour le contact à Félix Ozekwa. Donc, merci Nabino Nyon, Soboza Baiki, Baiki, Bosso, étant donné qu'il y a Nabino, on a voilà Nabiso. Alors, tous en guillemets, Félix Ozekwa. Si Cabo est rapport Nayo, par rapport à un concert, na public. Oui. Au moins, aux en chorégraphie, moi, ma casse. Oui. Bon, je me pose la question, tant que Robin Rawana, yo na public, rapport aux abonnés. Non, ça dit que ça, la confusion entre Eloko Yo. Tous a d'abord montré quoi Michael Jackson. Na ebi ko bina lokola ye. Parce que moto azate. Mais d'abord c'est pensa mokilika, nous la yenga zobina. Mais biso tous na ba chance mi balé. Oko bina biloko wana, ba bazota la yo, mais moko pe botango ke muta liboma to fimbu, obini pe na bato. Voilà, moni zo sala un plus par rapport à l'artiste mingi. Voilà, donc na za na moment moko ko bina na zobina te. Moni talaka na miso au moins appelle aux sepela moto sepeli sous neto bini ensemble c'est quoi idole nezara nani idole na ngai eza papa lutumba bongo vie on obina ba danse obina olobina ndenge ya danse tabulei na ndenge ya danse tabulei na ebisi yo tipo wana akina ba ndenge mo za ko bouger makolo et puis ndambuta mashakado des fois falo tuna ba idole parce que ocha nyoka longo na kati ocha alempela na kati. Donc, on a respecté à Moutoura, ma casse, on a obina. Mais quand est-ce que vous avez découvert que vous avez les Kabouana, ça va chorégraphier? Banda Kala. Oui, ça qui n'est pas conseil à Batou. Abino Kobimano quoi danser ici, ça la bienté. Quand on a la chambre à Batou. Ça dit solo là, on a Batou, c'est mon beau Malibanda. Il y a un autre solo là qui se trouve à Libanda. Ça dit que ça qui va conseil à ma bête. Babi Koya, le la danser, tepo, et aussi maintenant, tepo, na période où on a des fois déjà ça va. Tant que vous avez bien, ça n'a aucun des fois bien. Ça n'a aucun parce que ici maté. Donc au moni ce qu'on a les cabos, moni on a atteint l'académie de Beaux-Arts. Bah après n'a qu'il solo comme avant proposer oyo ya yo. Ça là non oyo salam, iso salam na marché au batbaso kondima. Si ma lobby le ko non, ngana zali yolo. Tikana bota la school ko ngapena ibiko sala. Mais ce ko yemba la mona style na yo. Non, ngana beti na ba groupe ya ba auto benga kala ba petit chanteur et danseur. Vous avez guitare ezati bozo makana maboko na mbonda. Oyo ba obina tende. Tout le kana no générique à Sukarboy. Film. Alors par rapport ya ba o c'est beta makala on te ba ka o zaka na mo ba générique mo izara milai. Oui. Mais le lobo film so la ndango bien, c'est très court.
pour une différence. Oui, même dans l'album I Love You, Nzembo Pena Oyo ya I Love You, ils ont moussé. Ils ont 3 minutes et quelques. Donc, on a banni, on a filmé. Mais on a compris que même à RTNC, les moussous avant journal, on a pêché mon benga. À travers les moussous, on a 3 minutes, mon boto Ramada. On a gauche, on a filmé mon balamoko. Au lieu, à Talanzé, on a 7 minutes. C'est combien de minutes? Le film, on a 3 minutes 44. 3 minutes 44 seulement. Donc, tout le monde peut ça là-bas, générique, oyo, et pour vous en avoir combo. Parce que oui, on a Trace TV, on a respecté. On a des énigmes de Trace TV, on a des Congolais, la chaîne n'a pas son Yamboka. On n'y peut pas les gars, non, 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 ben les gars, non, bon, quand c'est pour les canaux Trace TV, ni n'importe quoi, bah, ça n'a zangi. Et ça a contact, surtout ça, il y a un peu. Surtout tout le Congolais. Mais il faut tout raisonner à boy. Et ça, la politicienne. So, l'ingba voter, on a ça là, nous tous les Congolais, on a ça la propagande à Bénin. Faut un an. Donc, faut un an, nous. Bah, tu vas y bio, bah, mais ça n'est pas aussi, mais bah, nous, qui est un mot comme ça. Bah, Trace TV, on a, et qu'on y a un mot. Bah, chaîne Moussous, bah, Black, n'a les cananga déjà. Bah, chaîne Moussous, Liban, tous les cananga. Mais, même, écoute, France 24, la scène, les cananga déjà. Bah, RFI, on a tous les cananga. Donc, non. Mais, raisonnons d'abord, le coup, la excellence Germain Kambinga. Asoba Mikolo, non, made in Congo, quoi. Donc, Congo, non. Tant que nous sommes au Congo, à tout ça, les succès dans les bandes. Nous sommes à bête. Les artistes, nous sommes succès dans les bandes. Tant que nous sommes au Congo, à ça, on a été parade, des alaka, net, des cameroun, on a été. On se sent heureux dans mon salon de salon. C'est-à-dire que les plus beaux métiers du monde, dans la statistique, ils allaient qu'on soit enseignant. Les plus beaux. Mais c'est pas vrai, les Nicolas Gabisoa. Mais tant que nous avons dit 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 donc, au sentir que nous avons un format qui est on a plaisir dans bango la raté. Banda ceux qui ont une école primaire, ti azo surveiller, ti les recomma qui sont nani. Le plus beau métier du monde yangwana. Ouais, biso ça le plus beau métier mais ali kabonza ma pesa. Il faut na plaisir, ya osala yango. Et on a RTNC sur le bika kaote. Émission nous ça par exemple à 19h mais comme à 20h. Ah, bat balimbi. Pour nini balinga na ba musala ngote. Pour muto alinga musala so bina heure supplémentaire abi kitoko. To continuer nan. Oui, à l'école, Mouto alingi musala tala na mbongo te. Tala na mbongo. Heures supplémentaires nyo surtout. Obi na pesa ba tu conseil moko. Mbongo so ni ngozala nango, faut bossa nango. Vous comprenez le conseil? Il faut bossa nango nan. Yo mutu ba futo par exemple $500. Tellement zo kansango so défi bilo déjà $490. Alors tellement zo kans mukolo ba ko pesa yo et ki mamuna manyongo. Musoko bossa na kango mona pesa mbongo sanyo. Mbongo zumbo salaire mesanyo faut bobo sana kanano ukatsa mbongo mingi te wana verbe eza verbe so lingo umona mbongo bosana ngona bosani peko ya solo tokomo chuté mais tozonga sino lingomba tolanda musique lelo ya Félix Wazekwa bana matete nyonso topesi bilombo tembo belé tozonge lingomba tukute na bino. Na Congo, balingo belé. Na Congo, vraiment mosele belé. Mais c'est koukele likambo na motote. Moya o, yako likambo na motote. Saba ah, makuta didi Kakeba tundu na solupemba. Makuta didi Kasalwande pona lupemba. Makuta didi Kakukele pona kamotote. Moya o, yako likambo na motote. Saba Hey! Zimbou!
Chicote, et chicote. Au fil du temps, réalisateur Zir Dekedi. Alors, Nazongeli est grave parce que tu comment qui t'a bonné, Sombele Sokabisanga. Ça fait combien de temps depuis l'album Moïse Terrain? Oui, donc, non, il en était. Depuis décembre. Oui, il y a un autre aussi ça va clip. Pour tout ça, la promotion Balamoko. Mais pas nous aussi ça va clip, peut-être que Ebimanga, Ebimimbalamo, on a un clip. Tout ça, on a un problème, il y a pas moyen. D'abord, et puis problème, il y a un site. C'est facile pour nous trouver un site. Surtout là, nous avons un chanteur, nous avons un poteau, il faut un clip, nous avons un poteau. L'État en zone, l'État en salaboye. Bon, l'État en zone, quand nous avons pour ça, un clip, on va pirater. Nous sommes découragés à battre. Dans le bien, on le la TV.
eza prophétie te mais eza neti prophétie. Un jour ton obimisa album penda ya ofele to tina batobi bon bozo bobika nde bosala po copier esili. Comme ça, vous foutez à bisous dans concert. Et vous comment n'ingons. Bah tu passes la légèreté parce que comment nous sommes aboyés pour la bah consumer sous bali bisanga mais ba kasoni. Moni. Comment on peut accepter les lots tous a piraté na victoire ah bazo teka original mutu va na pemeni wana bazo ko inquiéter été ya ça la copie. Na ebiso ke bazo ko inquiéter été. Mais ceux qui les lots mbongo ya mboka toyoki ke na les châteaux awa. Et comme place Igo Tanzambia, tu dis que faux monnaie, faux billet moko zawana. C'est là qu'à 5 minutes, au moins on n'est pas corriger bango. Au moins on est pas la sakito, on a besoin pirate à bilogote. Mais bah disque na biso ça ka mbongo. Ils allaient mbongo en puissance. Mais biso ça linga oh comment déjà mbongo. Non il faux billet wana ah vraiment nani ils a rôle nani. Mais misala ya bato. Oh, il faut le bito taper un impôt. Vous avez un ministère de la culture et non, mais je pense que bateau va inquiéter facilement bateau Nanzela ou va ça tout le temps Nanzela et ça va bien que policier. Mais vous savez la délégation il y a des musiciens beaucoup au monde a général Bissengé. Non, on a le bis c'est la grande ma délégation là trop Kanate. D'abord entre biso il y a un bibliothèque ma consultation. Non, mais on a le bibo ce que ça na bana to qui ta nombre pour 30 délégués belé. Hein? Tout ça n'est bana 17. Pour on est en pas na king bana 17 wana. Ce qu'on dit 17 wana. Pour on va senga loko faut pas kokaka bango 17. Ya na bango ko senga te. Le papa le tumba ko yate na comme on a biso le bi que non. Bakonzi vraiment tout ça nazo sepelate ndenge bara na ngai na baleki na baza inquiété pour la piraterie. Il faut que biso 17 wana tout ça la wana pour tout le monde amena que piraterie ça là. Non, basali ça ba na bongo te. Bo c'est la tika beaucoup de biso et puis nous tout ça na to kana na biso te. Vous comprenez? Oh, na 17 wana déjà et comment nanga ça wana bon, beaucoup tanga na kota te. Et ça là déjà bon. Voilà, donc il faut tout que la yaya ya bana, tout ça na papa Lutumba. Tout ça na papa Bombenga. So bango lobby, tout ça na papa Verkis surtout na poste oazui lelo. So bango lobby ko kité, il faut tout ça na rapport à mamona que piraterie pena siko etongami. Non, ils ont nango déjà. Si kabosa ra boni abandeko baza ba province Kisangani, Nord Kivu, Sud Kivu, Bakongo, Bandundu po bazo ba bomo. Difficulté place ya ngona metotina. Tout ça la penda koli, bokena ba pona ça la publicité te, bokena ba agence yo ba vieux ali, ba nini le mosusu mona ami moko papi nda shukira za na Bukavu papi ndenge ni base botinelier moko bengi na mboka boye batu basali donc za ndengwa na Brazzaville a obengi na bengi ya Gingoya to Vanik Ngatali to Sire Bina to Ted Ampion voilà Ted album ezali botineli bango tout ça la bongo mais avec beaucoup de difficultés parce que oyebi que piraterie zali to kono bena sombele suka bisanga émission biso au fil du temps. Au pèse aviso place à répétition facilement de okuta bino wana. Oui. Ba jour heure au répétaka. Oui, donc on répétera chaque mercredi, vendredi et plutôt chaque mercredi na jeudi. Oui. Na Ngiringiri, ils allaient juste na croisement à Kasavu na Gambela. Et pas il y a David Mavivana. On a immeuble moko ezali wana. Répétition, ils ont bien VIP, place il y a bien makamutu bien vraiment. Na remercier mon colo place encore David Mavivana. Naba na Ngiringiri ne ba yamba biso. Orchestre c'est vrai que ils sont originaires ya matete pona peut-être pona ngai. Mais le nom biso par exemple on ba chanteur nyo surtout ya kiltira. Mona matete zaka moko comme on a Dolce. Voilà, mona matete na Guilin Samba bazaka mibale. On so batikali wana. Voilà. Ozona ba guitariste na peut-être so ko mona matete za. Ozona ozona batombonda. Mona mutambondo so miko biso mona matete. Donc comment orchestre va tourner surtout d'abord la Ngiringiri bazana kati bandal partout basali et puis et le comment qu'il tira za kanango ce que to beti na mboka boy to zimutu to yenaye to beti na Kisangani to na Champs-Élysées kanda azana biso awa to beti na Mbujimai to na email tatu matamba azali awa donc nous toke ko beta na boma on a toujours brillant aye to beti mikolo na Matadi to suis Darli. Ça dit que les musiciens mingi, bazara mingi ya libanda, ya culture pays, ya on moni Wendo Junior, Azaya Poto, na France, on a Fleury Fleur, ya Allemagne, voilà donc vraiment la lingaka, na besoin wana,
nasangisa pena Congo mobima na kati orchestre. Lokato comme na suka bota caméra na biso aboy. Mot de la fin pour na mokolo malelo. Oui, merci mingi. Vraiment na remercie mingi na occasion pesingai. Ya cause la face d'un public. Pour na biso lelo mokolo est important. C'est très important mokolo. Parce que au PC biso occasion tout l'accent batu. I love you banda ebima. Moni na ba condition ya boy. Merci mingi na Gerdia Kiadi, l'équipe Mobimba, il y a RTNC. Surtout na madame Nicole Dibambo. Oui, na maman Nicole Dibambo. Parce qu'elle est qualifiée. Il y a beaucoup de solo là déjà. Donc soli kambo ezali aimé la tumisakai. Maman na sepeli le logo boy vraiment et logo boy ça la maboy donc aibi. La pesi mbote pas azali mais tout ça na pété ministre de tutelle Lambert Mende Malanga. Donc voilà, na linga ke mingi poto lo ba français ndenge moko. La contacté. Yeso bova ina bato mona azolo banini ngabe moni siko place moni pourquoi osuka ki nanzela moni faut to comme na côté wana parce que yé français na eza bato mingi ba sisa na classe tina suka pour comprendre ce que otanga ki bien landai so bono zo comprendre était bandera suko tanga. Bonsoir monsieur le ministre. Yasolo merci tokomi boye na suka mais totondi botondi na Monette Bosso, la maman de Marisette, pour l'animité, na Mathieu Mobindi, ambassadeur universel de la paix. Totondi Botondi, na Jean-Paul Massamba, là c'est mon collègue de l'Oboé, Tokoba et Longo. Merci, Nabe Robert Dissouka. Merci à ma maman, Marie Tingui Pata. Merci à Sandrine Mampouya. Merci à J.R. Diakadi, le réalisateur, Barbosa, Jonathan, Robert Ndouzingoy, Gabriel Passib Samba, directeur de programme, pour l'unité Oscar Kabamba, le directeur de production, le directeur Lubango. Nalinga na bosa na mutu moko, tant la tangi bakomo bakonzi awa. Ope ya mangai pe, ope ya tinaba ya mangai, sans que na lukaye, ezali excellence, matata mponi. Voilà, donc on a bosa na mutu ningo na te. Ulukino audience théorie maman mukonza na besoin na yo. Bakonza ningo na ba baksama vraiment. Bonsoir mon premier. Miko na solo baboy. So esengelo komi na boy langa pasona mena la kufa ngai. Verbe ka on. Ate mobindi yela nga pasona kufa na mena la kufa kaka. Wana sengole kimi. Nabanza. To sukiawa, to kutene bino samedi prochain na numéro monsieur Sika, je pense to bombe artiste. To mon ami. Bobo tombo kabino. Bye. Yo moko bandaki otonga ndako ya bolingo ndenge nini otiki yango tina cheveux ya kosilisa ndako na kota Erike Nzinga bolingo ya tozi bondonga ye David alingaki otongela yawe ndako Nzambe aboyaki Salomo natongaki temple esi nandimi otongela ngai ndako kasi yo moko komi otikango na leton abejole yo kachoko alembalai sheri na ngai eritinga yo salisite damu yo kwanzu nanga bona bapiesa motema teknoloji oyo esilisakanga mayele mapapu nanga ekumakanga na likolo sheri yoza wanga nzinga yoza zungwa bolingo na biso mibale na nyafungoli na brutalité na bondeli o mingi okomisinga tina suka napesaki motema na ngai opimelinga tina nini nzela na ngai ya bolingo chagrin chemin de la vie nanga ezali yo nzela na ngai ya bolingo chagrin saraba ite ozali temwe nanga Erike Nzinga yoza wanga sheri na ngai eritinga yo salisite
longwa nzunanga mpona bapiesa motema teknoloji oyo esilisakanga mayele mapapu nanga ekumakanga na likolo Amor na ye nalingaka na ngai kaka yo Eric Nzinga ye nalingaka na ngai kaka yo ngai bolingo na yo tozi bondo ngai nalingaka na ngai kaka yo pe na kolinga na ngai se yo bozowela bolingo na ngai ngai moko navandi kimia ata bimi na ye sheri ya kozonga kaka ye bango bazoluka lokumu mpo esi bazwa mbongo ngai bondonga nazoluka bolingo asi mbongo te moto ye esi alinga deja moto na ye ezalaka pasi mpo pesa ye role mosusu oyo ngai role eza kolinga nzinga ye nalingaka na ngai kaka yo nalingaka na ngai kaka yo pe na kolinga na ngai se yo oh Eric Nzinga bolingo ejalie mitema milingana misangana miyebana yangana yo Crispin Chibasu jusqu'à l'éternité oh yangana yo Alpha Biokele Albert Kikasa jusqu'à l'éternité Didier Kalongo JMC Mondele ya Congo Didier Ngeleto Naseki Naseki ye botikanga naseka tanda mbwenga milimu oyo mawa ya moto kolemba na kati ya lova betaki tolwe ameline pe mola sengo sekura lingi te ameline pe mola benga gugela kotele boka bolingo ezanga ede ezalata machi bakotiselanga reserve ezalata foot bakotiselanga remplaçant Valérie Djibi Brunner Sekaluzeka prêtre Eric Nzinga Naseke Bubunge mezola munu Eric Nzinga Bubunge mezola munu hey koko malanga ngemezola munu Mumpi mezola nge Jean-Jacques Sungu Mubiala bolingo na ngai se yo Chine Diamantino bolingo na ngai se yo Yotuna mapa Fulgence Basilwa ingénieur a bolingo se yo masompe ya ndako kaka yo na boyo tika bolingo inachevé na boyo tika bolingo inachevé Richard Wamba Rolima Nyangu Gloria Nzinga Beti Mwamba he nalingaka na ngai kaka yo